Bonjour, Balandignon sur la BBC Mpoi TV, Balandignon sur la BBC Mpoi TV. Je vous dis bonjour, je vous salue partout Boza. Avant la bande d'émission, on peut saluer merci. Dans un peu de Sibiso Pema, toujours dans la loi Bakoufi, mais Azula Musabiso na Pema na Yatalo. Vraiment, on a fait merci pour na Pema na Yatalo. La journée à l'élo. Nous avons merci na bande so oyo bazo sapotinga de loin et de près. Bazo commenter, bazo s'abonner na chaîne nanga. Nous avons sabino merci mingi. Nous avons merci na Team Life, Team Chat, vraiment équipe à Makasi. Nous avons sabino nyoso bambote sika bozali. Nous avons sabino ba maman ya 4000 heures de vie. Nous avons sabino nyoso ba gros bisous et sika bozali. Sans plus tarder, les lots dans le baki, dans analyse il comportement na biso basi. Nous les femmes auto-fréquentent à l'église. C'est ça. Je crois que mon titre wana. Dans le baki, nous avons juste dans la cuisine, nous avons tout le temps dans le goûter, nous avons analyse, débat. En passage, je salue mon père spirituel, pasteur Lé Kitenge, ma mère spirituelle, maman ma grâce Kitenge. Je vous salue mes parents spirituels. Je salue aussi ma famille, la famille Mpoi. Je salue tout le monde. Ma belle-sœur Myrna. Alors, ça porte trop dans les réseaux sociaux pour bien pour partager les liens. Vraiment, je te dis merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, les lots, nous allons parler sur le comportement de basi. Nous, les femmes, tous un comportement qui côté de l'église. Dans l'église, nous, les femmes, nous commis un comportement belé à ma bé dans l'église, où ils permettre ou encore où ils honorer nous embêter. Alors, nous les femmes dans l'église, nous avons un comportement comme dans un groupe dans l'église, il y a 2, 3 personnes, on a 3 personnes, on a 4 personnes, 5 personnes. Or, nous sommes tous l'accord de Christ et mon corps. Pourquoi la division, on a un groupe dans l'église? Ça, c'est de 1. De 2, tous les monde, basi mususu bazwa à l'église, bazwa ko sambela nzambete. Bazwa ndeko la kisabatu bilamba kolata. Oh balati, ceux qui attaquent super, ceux qui attaquent Gucci, ceux qui attaquent nini, moi je ne sais même pas. Beaucoup n'anga nazala lisute. Pour nous autres pesa na mo merci. Nous autres qui olati sangwata, olati sangwata $2000 mais pesa jamais merci. Alors on a côté kuna vraiment nzamba sailanga grâce. Moi si mususu azotananda kunaye azokalela batu dimanche ke non ngana kolata boye dimanche ngana obimila bango dimanche siko yozo kende église ko sambela tozo kende kolakisa batu bilamba. Et dans la basi mususu, ça c'est de 2, de 3 basi mususu bazo na église kaka kotala baninga oyo alataki nini mutema mabe wana zuwa wana. Siko moi je me demande tozo kende église ko sala nini. Église eza esika oyo mutu abimi na ndaku na ye ake koluka elongi ya nzambe. Comportement na biso basi na kati ya église ezo permettre te. Soki totali la majorité eza bato ba fréquentaka mingi église. Nous les femmes auto fréquentaka église mingi tozaka tout temps na ke église na ke église. Tozo honorer comme ya nzambe te libanda. Voir même attendre na kati ya église, tu dois okoza toza na kati ya église. Ozo tonga na kati ya église. Ozo kanela muninga na kati ya église. Ozo dongola muninga na kati ya église. Pona nini? Na kati ya église, donc église ezesika oyo muntu akena koluka kimia. Église ezesika oyo tozo kende ko apprendre liloba ya nzambe, nzambe alingi nini na kati na biso. Il faut tozala comment, tozala exemplaire liboso ya nzambe na biso. Église ezesika te dans tozo kende pona koluka ba problème. Église ezesika te okende ko inaka muninga. Église ezesika te okende kotala oya lataki nini. Église ezesika te okende ka okeboy okende kotala mama pasteur lelo alataki boy. Tozo kende wapi na mokili yango. Tozo kende wapi na mokili yango.
Alors, les gens ont sur point wana point donc biso basi na église 1 baninga mususu bakenda na église ko ya ko lakisa batu bilamba 2 ozoya ko dongola batu na kati église 3 ba groupe na kati ya église pona nini tant que tozo servir corps du Christ moko pona nini ba groupe au moins la groupe moko eza na point moko ezo tonga groupe mususu tozo tombola kombo ya nzambe te tozo tombola kombo ya nzambe te. Donc, c'est l'union. Parce qu'on a dit l'union fait la force. Ceux qui n'ont pas l'église, le groupe est commis. Donc, il y a un groupe qui est groupe au moins, que non, tous ensemble, il y a des choses sous embêtés. Tous les bâtiments, tous les églises. Parce que quand il y a une église, c'est l'amour. Il faut que vous ayez un amour. Na boité au que ça peut-être na pire na yo oui. Mais si quoi comme 3 4 5 personnes ils ont sous que non on a comme sous pire ou comment et comme problème les wana. Effectivement so bio landa problème les a. Groupe ezo ina groupe ezo ina siko tozo que église ko sala nini. Ngana mi tout na kana ngande na za boye chaque fois ce qui ngana zo que église na lobaka na ngana za la nanu mutema na ngeza la et ça la soin, et ça la problème, parce que n'a pas prier lorsque j'ai des problèmes. N'a pas caté. Ceux qui n'ont pas de problème, ils ont un problème. N'a pas église. Je préfère 1000 fois et bon avant parce que n'a pas gaspiller temps, n'a pas waste time, n'a pas. Parce que lorsque vous avez une église, vous avez une église, vous avez déjà un thème na yo. Pour nous qui ne sommes là. Mais les autres comment la maman mususu, a un problème na kati ndaku na ye. Ou encore azalaki na tiraillement na mobali na kati ya ndako pona koboya makelele wana alebinga na kena na église ozoke na église ko sala nini parce que motema na yo eza disposé te tu as un problème avec toi dans ton cœur otiki problème na ndako na OK na église OK ko sala nini mais nzambe wana pa ko yoka libondeli na ota ko yoka pe ba prière na yo te église eza sika ozoke ne motema peto biso ba mama total na mo point wana parce que ngana kuta mo mona ko na uti na ba problème na ndako na ngela na l'église non si ça problème non na ndako il y a qu'à l'église ko nzamba ko sunga yo toi tu quittes ta maison otiki problème OK na église mutema neza na ba problème na nzamba wana ko yoka yo te au moins que non ko gaspiller ka katana au pamba l'église biso ba maman nous avons un problème tous un défaut moko vraiment ya makasi na côté spiritualité na biso tozo batina tokenda ka église te tozo batina église ezesika okende koluka ki camaraderie. Toi tu quittes chez toi ozo kende église OK ko sambela ezesika okende koluka ki camaraderie. Et lorsque je dis que non ezesika okende koluka ki camaraderie na le but que non au bout de batou nini non bonjour ndeni vous partagez quelque chose ah n'est bien bon ni bien ya ezesika te que non que kozwa pire ndoko na kati ya église hein toyeba na pe ba état d'âme te na kati ya église toyeba na raté. Si toi tu quittes ta maison, au sali pire moko na église. Est-ce que ça a sens? Ozo bati nozo ko sambela nzambe ta. Nzambe ba sambela na salité te. Nzambe ba sambela ke na ba problème na mutema te. Nzambe ba sambela ke na ba kanelité. Nzambe ba sambela ke te na ba arrière pensée te. Nzambe ba sambela ka e opetoli mutema na yo. N'ayez pas répété tant que tu as l'église, n'ayez pas raté vraiment. Parce que tant que tu as l'église, tu as merci. Après merci, tu as ma bolongo, tu as dit que tu as bolimbi, c'est pas nzambe. Parce que tant que tu as bolimbi, c'est pas nzambe na minute wana. Lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison, au tika qui problème. Au sein déjà bolimbi si kuna na l'église. Lorsque tu rentres chez toi à la maison, au kobongisa ou bien au boudé. Nzamba sunga biso. Et ça te que non tant on a la zone na za parfaite, na za parfaite te. Et ça question ka que non, il faut to sungana. Il faut to sungana vraiment parce que to Bible zolo ba mon peuple périsse par manque de connaissances. Effectivement, on a ça mokili tozo tambola trop na ignorance. Tozo tambola trop na ignorance. Soki to mibendi ba na nzambi ou encore tozo fréquenter plus église, tous à l'exemplaire. Il faut tous aller exemplaire parce que la majorité de la zone maman parce que ce qu'on t'a l'église, bah on dans l'église maman. Mais connaissez aussi de changer, de changer comportement à biso.
to changer comportement na biso. Yo maman ozo utandabu na yo, ozo kende église, ozo kaneli ke non ngana lati déjà bona o kende koka. Don de na sabo na kangi ba mutu moko hôtel manangaité. Ah, ezo lekelanga. Donc même au bimba déjà ozo sali programme ke non ngana kolata bo en église dimanche na kolata bo. Batu ba monanga. Mais wana na moyebi nzambe te. Parce que nzambe atalaka même pas nzoto to latisaka oyo. Nzoto pe ndimaka te. Oke olatisa ngo ata olatisa ngo soki ataka 3000 euros et 3000 dollars soki combien jamais kopesaka yo merci. Siko à quoi bon obana kobomaka nzoto na yo. Pona kolobaka na kolata bona kobalata bona. Non. Bongisa nde esprit na yo moli motema na yo vis-à-vis na nzambe na yo. Bilamba c'est rien. C'est rien. C'est rien. Pour les gens qui ont besoin de l'équipe, ok, peut la bilamba en hôtel. Nous autres, peut couper ça comme merci. Yo ozo ya église, yo maman ozo ya église, ozo ta la kaka baninga cc. Ozo ta la kaka baninga cc. Na kota la cc wana ozo ina. Mais ozo na kati ya église. Apo ko solo na mutu alo pesi mbote boni o segisi pe awa. Dimanche, les jours où tu as biso basameli to lobaka les jours na biso ya fête to kena ko sambela nzambe les journée na biso donc les jours na biso ya fête oui tous à la propre to boité mais tant ozo linga ozo la to lobi ke non azolata cause na arrière penser to ko penser te ke non o kanela ba tumo ke non na azolata o ba ke ko mona ngai na sens ni ba to ba ko mona yo bien siko nzambe na yo na nzambe mutema no na nzambe na ozo mona te ke non ozo sala eloko moko te. Donc, il y a une église où il y a un sambela, il y a un église qui s'appelle bilamba. Nana lo baka makambo bilamba les ala makambo kwa kala. Les ala makambo kwa kala. Pour mondialelo soko zo continuer kala makambo keno ya bilamba. Les a pas si mingi. Les a pas si. Pour nani yo maman na kati église, ozo ina ba dekona mususu. Kaka dans les verbes ozo ina. Au moins, maman moko à côté, bien ta sœur moko à côté, yo muteme vimbi. Tu es là dans la église, au vent donc, pour vendre dans la na kiti na yo. Ozotala tout de ça. Ozotala otala kanini. Otala kanani nini. Si on continue l'église, vendre dans la kiti na yo, c'est concentrer les besoins de Nzambe na yo. Il n'est pas dit que non celui bateau azokota. Toi tu es toujours là, ya kotala ka bateau azokota. À latini. Dans le moment où tu es dans l'église, tu es dans l'église. Moninga kozala donc azo sambela za concentré na ko sambela boye. Yo ko ozo tala na ozo dongola ye. For nothing. Ozo dongola moninga kaka boye na kati ya église. Apeta moninga ko tele biselongi boye olongoli elongi. Na kolongeli o sali se pendenge nini yango. Si on a zomi tuna, pourquoi babiloko wana ezalanga na kati ya église? Pourquoi mai wana vraiment, hein? Babiloko wana ezalanga na kati ya église. Église ezesika moko ya kimia, ya boboto, ya kolinga mutu nyonso. Polomi toyebi te. Comment se fait-il que non yo maman mobimbo ko la mukano na tong na ndaku na yo? Ozo kene l'église avec des atouts. Aujourd'hui, il y a une église, peut-être, ce que vous avez dit, après l'église, au télémisi Mouninga, au Tounae. Au Tounae, il y a qui boye mataki et kitaki. Mais bon, l'église, boyoki déjà nani, boyoki déjà enseignement. Au côté de l'église, bien, mais on a déjà dans ma canne, il y a que non, après l'église, dans l'hôtel et l'Israël, il y a la Tounae. Arrêtons. Tous à la temps, respect à mon cœur, Nzambe, tous au Sambela. Hein? Attends, Nzambe, à pardonnaka. Là, la colère. Si tu es obligé, tu as tout ça, après tu es mais non. Tout changer ma comportement dans biso maman. Les monde dans les lots, ils ont biso fréquenté l'église pour tout le monde. Bien tu as un comportement à peut-être même à fréquenter l'église, tu as commis bien. Ça dit à quoi?
Non, ça dit à quoi? Ça dit à quoi? Il m'arrive des fois, au côté de l'église, au bimi na ndaku na yo, na comme une église boye, je viens prier. Mais au côté là, bande comme sous au PC mbote, apesi andimi mbote na yo, abude mbote na yo. Mais tout, mbala moko yo, obandi komi tout na question. Il y a un problème. Donc ozo ina mutu dans les vins. Oyini no kaka mutu. Donc yo l'église on a batu solingano ko mona bangote. Yo l'église oza olingata batu mususu ko solana bangote. Yo l'église olingata ko pesa batu mususu mbote te. Toboite. Le problème c'est quoi tozo luka? Comportement na biso vis-à-vis na Nzambe. Ezo senga nini? Comportement na biso vis-à-vis na Nzambe elingi nini? To vivre ndenge nini avec na ba prochain na biso. Parce que Bible so yebisa biso, aimez vos prochains. Si qu'on a kati ya église na tozo lingana te. Na kati ya église o tozo sambela corps de Christ moko, tozo lingana te na kati ya église. Tozo inana na kati ya église biso ba mama. Ezalaka nini na biso ba mama? Ezalaka nini? Ezalaka nini biso ba mama? Chose grave, kaka biso isu de toton di sa église. Mais bizarre ni mabe na biso tozo linga kotika te. Mais c'est difficile, hein? C'est difficile peza ngande na za bona la muki na tongo na sukoni mai na na bina ken église na kene kubanda ko dongola bato. Est-ce que ça a sens? Na kata ndako Nzambe vraiment oza déjà na kata ndako Nzambe na lieu saint. Non, bon banda ta prière je m'excuse. Mais moninga koti o dongoli. Et par oh sorry, et par après. Okufuka mosambeli Nzambe. Nani naza bona kokaka na ngate? Ngaso mutema na ngeza déjà na batu mutema na ngeza na problème na kokaka na ndako abayebinga. Na ok église te. Na kovanda parce que mutema na ngeza permettre te que non na église. Na ok ça ni na ok wasting time. Parce que kokene l'église liboso Nzambe na il faut déjà bongisa mutema na. Mais biso ba mama mitema mabele ki biso. Mitema mabele ki biso l'église kotongana. Pona nini tozo tonga na kati ya ndako ya Nzambe biso ba mama. Est-ce que tu ko corriger comportement wana te? Basi o ba bimaka na bandako biso ba mama to bimaka na ndako olobi ke non na bimi na ndako na ke ko prier. To essayer ko changer na ba comportement na biso mususu amabe. Basi ona ba bimaka na tongo lamuki na o lamuki osukoli manobi ozo kende église po kende ko lakisa bilamba. Est-ce que Nzamba koyebe eloko wana? Toi tu quittes chez toi pour n'avoir la sabatu bilamba. Point na ngeza 3 points. Biso comportement ya biso ba maman l'église, ba maman mususu ba yaka pona ko lakisa kaka elamba. Kenga na lataka. Ba maman mususu ba yaka ko dongola bato, ayeka ko dongola bato zo inaka bato dans les 20 églises. Dans les 20 yo inaka na okaka. Yo inaka na okaka na ko dongola bato. Troisième point, ba groupe na kati église, ba groupe. Plus il y a un groupe, de plus Satan qu'on joue dans biso ba maman dans quatre églises. Plus il y a un groupe, soyons un. Tous autres semblent l'accord du Christ moko. Pourquoi des groupes? Na boité groupe oui, tu peux avoir peut-être moninga na oboye bani kalaria. Mais évitez ma groupe, il y a 3 4 5 kuna. Boso na nini? Moninga le kate ye wana, otie matama na semana ni munoko na se. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Toti kana na songi biso ba mama ya kati église biso ba mama to kenda ka église songi leki biso songi leki biso to kote ya bato libana ndenge nini bala na biso l'église to kote ya nini tant que biso toza ba numéro 1 na songi okomitia pe busy na tongo ya kosukola nazo ke d'église mais ozo ke no pe kosambela te ozo ke kodongola batu kuna ozo ke no kolakisa batu bilamba. Ozoke lokoza na groupe po banda kotonga shushushu na se na kati ya ndako ya Nzambe.
C'est comme si on te comité tozo velo tozo luka l'église ta. Pour nanga vraiment dans le babongo. Ce qui déjà aussi au mi bengi que non, au comme mon sambeli. Biloko mususu boya yango. Nani nazo loba il n'est pas dit que nous naza parfait. Naza na ba défaut nanga. Mais nazo meka j'essaye. Parce que lelo nazo une église, na sambeli une église. Peut-être naza pe na musala moko na sala na kati église. Mais il faut nous avoir exemplaire. Il faut nous avoir un mouton qui a kimia partout place na konyata, partout place ni makolo na konyata. Il faut nous avoir un mouton qui a kimia. Nous avons un mouton qui pelisa ka moto te. Tant que nous avons mosambeli, tant que nous avons membre moko l'église. Je ne sais pas ce qui va te comprendre dans la place naza. Tout essayer biso tokenaka église, biso ba maman tokenaka église, to essayer na ko arrêter ba hémorragie na biso na ba mitema mabe, ya ba koinana, ya ko lakisa bilamba na église, ya ko tonga na kati église, ya ko kanela batu na kati église, ya ko inaka mutu dans les vins. Est-ce que tant ozo sala ngo to boité, ozo sala ngo ata libanda. Ils ont sonné. Mais na kata ndako nzambe, ils ont sonné. Ils ont sonné. Babilo qu'on a mis en sonné. Donc moi je peux dire que les gens qui nous sont inconscients. Les gens qui nous sont inconscients parce que qui nous sont attaqués nos pouvoirs. Oh il a muninga no kakaboy, muninga na wasali loko mon côté, aye apesio mbote mama boni bien. Odomolié. Aninga kola kisani. Aninga kola kisani yo moni nini ya ala kisoni. Ba penser na yo kaka, ba penser na yo kaka ba joti na mnoko loba. Bien bandeko. Connaissez un peu d'arrêter ba biso ba maman. Biso ba tu auto okende, biso ba maman auto okende. Ne photo tous à l'exemplaire libanda. Place problème eza. To e ba ko chakimia, to pelisaka sous moto te. Tant que Tomi Bengani ba maman église, tant que Tomi Bengani que non, bandimi. Mais les lieux comment place à problème boy. Maman a fréquenté l'église donc tout pourquoi. Tant que soit ceux qui peut membre de l'église, appelez si peut problème place en bois. On l'a tchakimia. Donc parole de Dieu n'a qu'à tenir zate si qu'il y a problème pour assembola tabaninga. Bozo li ensemble, bozo tonga na kaka wana. Bino ba maman église. Biso kutu parce que moi aussi je fréquente l'église. Alors biso toza wana na minute oyo, toko lobele lango. Il faut to lobele lango parce que mon peuple périsse par manque de connaissances. Totambolaka trop na ignorance. Totambolaka trop na ignorance. Je sais, il y a 3 semaines passées, mon père spirituel a enseigné que sur la personne humaine. Il avait parlé sur la personne humaine pour changer mon tout et sa facilité. Oui. Enseignement, on a, et ça enseignement, moko, et kotanga moko et vanda. Pour changer une personne humaine comportement naïe. Et ça facilité. Alors, ce que pour vendre dans mon tout, il y a un comportement il faut savoir comment supporter. Parce que mon tout nous a un défaut na bolam naïe. Parce que ce qu'on coûte dans mon tout, un défaut et belé. Est-ce que on va changer? Peut-être que mon tout pour changer, il faut nous remuer pour le bac. Non, on a un défaut, on a un défaut. Ou encore ce peut bailler du sakayo. Ou yo qui peut changer. Si, qu'on changer personne humaine, ils ont facilité. Mais tout ça, il faut qu'on tombe à Koloba. Peut-être plus c'est à Koloba. Mon tout peut avoir un jour. Et puis on change.
ba maman to kendaka église. Pourquoi tozo sanga bolingo entre nous? Qu'on se le dise. Pourquoi tozo sanga bolingo entre nous? Église à l'élo. Poison peut comme autant dans la carte église. Imaginez. Bota la degré. Église à l'élo. Poison est comme autant dans la carte église. Tozo kende wapi. Moi je me demande. Et ça n'a pas maman mususu ba ya église just for fun. Azo ko sambela te just for fun. For fun na ebité na okelo bango nini na français. Azo l'église kaka for fun. Peut-être pour un loisir je peux dire. Azo ko sambela te. Ngaso mutema na ngeza kilo. Et que na ebité no lelo service eza na okete. So na ebi ke no mutema na ngezo permettre te na okete na boy kana ke nekaro na ke obakile sou masumu na so na ok église je me prépare ata na ndako ba ebanga soki déjà tiraillement moko lekaki ata na ndako bien mutema so epende nini na ok église te na ok ko bebisa ata na ngapama parce que il faut non na clean mutema na nga soki mutema na ngezo ngi normal na clean na lelinza me na nga limbisa ok na ke église. Nga ovi ko kende ko waste time na nga ite na église ka just for fun. Tozo ke l'église ko sambela. Tozo ke l'église te ko kende ko tala bato. Non. Tozo ke l'église te ko kende ko telema na ba groupe. Non. Tozo ke l'église ko kende ko dongola ka bato te. Non. Tozo ke l'église ko sambela. Nous avons des problèmes. Tous on a des problèmes dans tous aboués. Biso ba maman. Nous avons des problèmes tant que tu es une femme mariée. Ozana bana, ozana mobali, ozana basemeki, ozana entourage, tout. Il y a toujours des combats. Maintenant pourquoi pas nous rebondela na makambu wana mais toi tu vas à l'église pour que ne koluka ba makambu susu. Tu oublies d'abord ton problème. Ozo ça n'a pas problème anda kuna yo. Mais ozo kende ko zo ya batu mususu kuna. Yo mo ozo ke kominu ke la problème. O kende ko ina na kuna, o kende ko tomo za na ba groupe. Hein? Et tu veux tout savoir na kate église. Tu veux tout savoir. Ngai mo ko lekelanga, et lekelanga makasi. Ou encore ceux qui nous ont pas salé muninga, c'est pela na lipamboli ya muninga. C'est tout. Nous avons besoin de tomboli moninga. C'est pas na dipamboli ya moninga. Peut-être que nous avons pas pambola yo. Mais les gens na carte église, biso ba maman so nous avons tomboli moninga to sepela kate to komika ko ima na se. La sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie inconsciente. Tout ça n'a pas de problème. Au sein de la Kanza, besoin d'église. Au sein de plus de combien d'années, je ne sais pas, dans quatre églises. Mais on a le beau Kanza bêté. Mais mitala yo maman, mitala. Tokenda église pour la kosambe, tout le monde a le beau Kanzambe, na bon moyen abisso. Nous avons des problèmes, Nzambe a bundé l'abisso. Tout le monde a le beau Kanzambe pour tout tato la elobi. Mais la majorité des mamans à l'église, bazo mon a le beau Kanzambe, te pour la nini. Ba mamé belé de l'eau, ça n'a pas problème, mais pas problème n'a pas aussi la caté. Ba ko ça belé l'on dengue na dengue. O ko ta jeune yo mon comme osama, mais non ngale bi nzambe wana te. Moi je suis une témoignage. Ndé na ça ko bande ko na ça témoignage. Un jour na waya ka liboso na bino na opesa bino na ça témoignage na ngai. Na opesa bino témoignage na ngai. Je suis une témoignage vivante. Na ndimité nzambe wana opelela ye. Azanga koyoka yo. Jamais. Bongisa mutema na liboso nzambe na yo nzamba yoka ka salaka azam nzamba tikotak. Mais la majorité ba maman lelo nous avons des problèmes dans l'église. Tous on a pas problème dans l'église et si la katé pour nini tomitala nzamba jisaka nzamba lobaka c'est un délit tikotak. Siko mitema na biso to bongisa mitema na biso liboso nzambe wana.
maman, tout ça, quand on a un problème, et maintenant qui est kitaki, et maintenant qui est kitaki, mais tu fréquentes l'église. Mais non, mitala. Et ça, c'est ce que je pasteur, et ça, c'est ce que qui a nani, et ça, c'est ce problème na yo moko. Parce que je me lève le matin pour aller à l'église, je dis que non, on a un problème. Ceux qui n'ont du problème, ils n'ont pas de pas Nzambe nangai. Nangai na sata 3 jours, jeune nangai, Nzambe a pour répondre, il a répondre à ka. Ceux qui sont dans le bon Nzambe et ça comportement na biso mabe. Nzambe wana aza sumi wete. Aza sumi wete. Le bon qu'on est pesé à moi dans mon toté pour azanga ko symbole ngona ba vie na biso. Biso ba maman. Bileli et l'équipe biso, nous les mamans, tous les là tout le temps. Pourquoi? Pourquoi? Toujours fréquenter l'église, mais tous les là toujours des problèmes. Pourquoi? Mais tout le temps le comportement na biso. Tout le temps le comportement na biso ba maman. Et là, comme ils ont dit peut-être, il y a un qui on Nzambe fala salle là quand a few minutes. Au moins il peut le boko ya Nzambe. Mais ça prend du temps, ça prend 2 ans, 3 ans. Et là comme quoi mouké. Mais non. Nzambe ni na nozo sambela. Po azanga koyoka yo. Bande ki foto yeba ke non lorsque tozo sambela Nzambe to fongola ka mitema na biso to sukola mitema na biso. Nzambe asalaka. Nzambe agisaka na bomo ya bana na ye. Il agit. To mitala biso batunde to mitala po Nzambe asala pe na kati ya bomo na biso. Nous les mamans de nous tous les là trop, tous les là, il faut dans le bango. Tous les là trop, mais tous fréquenter l'église, tous on a le boko ya Nzambe te, pona nini. Tomi tu na tapé question wana, toi tu sors chez toi, tu viens à l'église, tu as des problèmes. Ok, vous avez un souci, on a te lobi que non, nga naza ba problème, mais nazo ke l'église, pourquoi nazo on a le boko ya Nzambe te? So ko mi tu na question wana ko za vraiment et ko za la délivrance na yo. Et que ça la délivrance na yo. Pour ça la batu mususu ya kana église, azo église azo mona lobo kwa Nzambe te, alembi il rentre chez lui avant dîner na ndako. Wana na Satan mutake ko vandi ça parce que dans conscience na ye ko yeba ke non, na mitala na bongisa na Nzambe nanga. Bande ko Nzambe asalaka. Il agit à l'obaka. Asalaka la bomo ya bana na ye, benga ye. Moi, je suis un témoignage. Je n'ai pas un témoignage. Awa. Kaka na BBC Mpoïti. Je n'ai pas un témoignage. Pour na télé ni sabatu misusu. Bao bandimela Nzambe. Peut-être témoignage. Et au télé ni sabatu misusu. Je suis une témoignage vivante de la télé ni boy. Tout encore de la vente boy na zolo baliboso na bino. Et j'ai vite compris que non. Ceux qui tozo sambela Nzambe tozo samba komona loboko na Nzambe na bomo na biso. Ça dit à ma comportement na biso. Comportement na biso ezo permettre te liboso ya Nzambe na biso. Yango tozomona ke non di mapamboli na biso ezo umela. Église eza place ya femme te, eza place à loisir te. Mais la majorité de ma maman ne va pas à l'église, je ne sais pas si dans la conscience on a que non la joie liboso ya Nzambe. Non, je ne pense pas. Biso ba maman église to bima boyo yo kata soki matanga place nini. OK matanga place okende wana. Ya ata sinya mosambeli ya muke kozala te. Ata sinya mosambeli e kozala te mais yo semaine mobimba sur 7 ozala kata 4 donc 4 sur 7 une église. Mais milliers à bato ebele. O peut-être bazo solo la kibo pagano. Yopo okota na kati wana okoti na ben wana. Bandeko, lorsque moi je vous dis dans un sabinote que non moi je suis parfaite, non. C'est juste koyeba koyeba wana ya muke wana et sosolisanga makambo ebele. Biso ba maman église, biso ba maman to fréquenter avec l'église tout le temps, veillez au pays, to le qui saka service té l'église. Connaissez un peu d'échanger. Saint-Esprit azawana. Ako aider biso.
Les laka tout les laka trop Saint-Esprit, mon sang, tout les laka ko sunga biso. Mabe na biso, yeba mabe na yo exposant we panzambe. Yeba mabe na yo exposant we panzambe. Pona yo moko zoko kate. Senga lisungia mon sang, senga lisungia Saint-Esprit. Au moins, dans l'église, sur 100%, il y a maman. Au moins, peut-être 20%, il y a maman, ou peut-être il y a maman de beaucoup. Mais il y a 80%, ça a un problème. Il y a maman aussi la raté. C'est quoi le problème ici la raté? Mais on fréquente ta église. Est-ce que de toi-même, tu ne peux pas même te demander des questions et ça n'est pas juste? Et ça la puissance mon côté à ténèbres et l'équipe Ngouya ya Nzambe. Et ça la puissance mon côté. Et ça la puissance mon côté à ténèbres et l'équipe Ngouya ya Nzambe. Never. Confie-toi à l'Éternel. Faut moi la moutema na yo. Aime ton prochain. Tous un peu exemplaire. Et je sais que non, c'est pas facile parce que mon comportement mais mon comportement n'a pas les la parce que nous avons peut-être mon comportement ne se permettra et là au fin ils ont tout le temps. Nandimi que so les pas nzambe la olobeli que nzambe comportement na réseau permettre té. Sunganga comportement na réseau fingi sa kombo na yo. Na sengi lisungi ya Saint-Esprit. Ah bandeko. Ngane na zabuli. Kokende église pour na loisir. Beta na vanga na ndako. Ou encore soki na peut-être kanda moko boyeza na kati na nga. Kanda wana na memango na église na kele kuna na kele ko deal kanda na nga peut-être ya ndako na memi yango na église. Eza ko zama conscience. Comportement na biso ba mama, donc je suis en train de ya kolobela plus trop na comportement na biso ba mama. Sorry. Biso ba maman et commis omoni muninga nzamba tombolie yo meni yango sujet omoni muninga nzamba délivrer muninga vu visitation muninga nzamba kangolie yo bimi na masolo na ndenge na yo ke koloba. C'est comme si nous avions nzamba mote ozo sambila. Connaissez un peu d'échanger. Biso ba maman connaissez un peu d'échanger. Connaissez un peu d'échanger vraiment bandeko. Naya pona ko leze muntu moko te hein. Sorry. Moni mokili ya lelo il faut ka koloba. Peut-être mutu mususu atambola na ignorance azoyeba te. Peut-être ce qui akoyi peut-être na BBC pour TV encore na BBC pour ya yo ki peut-être matea oyo. Aozo akomita la bi eza ya solo. Nous les mamans, biso ba femme, tomi bengi ba femme, ba maman église. Toza pe na moi titre en église. Comportement na biso zo permettre tes na ba foyer na biso eza na ba entourage na biso eza na milieu na biso musala.
Whatever, ceux qui voient Piamo se retrouver. Tozo affiché le wana ya bonzambe te. Biso ba maman toza batu po il faut to pesa kimia partout. Place nous to se retrouver. Il y a situation moko problème ils attendent que ebi que nous avons sambeli. Pesa place wana kimia. Ozo ina bana ya camarade na yo bien yo mama ozo ina bana ya mama mosusu na église. Eza nini? Hein? Tu sors chez toi pour n'avoir ko ina kaka bana ya bandeko na biso mosusu. Pona nini? Et na c'est pour zolo bana ninga bana oyo te. C'est grave. C'est vraiment grave. Bolingweke wapi? Bolingweke wapi? Na biso ba maman. Tozanga bolingo na kati église. Tozana bolingo te. Tozana bolingo te. On ne s'aime pas dans l'église de Dieu. Tolinganité. Si vous êtes dans l'église, c'est ça. Pour moi, na vanda nanga emo na vanda nanga ningi nanga pe église na vandi na vandi. On est là que ko betsa baninga nyani mitema kuna ko bebisa baninga mitema kuna. Peut-être na vandi nanga. So monique no mutema na ezo permettre te. Okomika ko inaka batu e ko tonga batu ko dongola vanda na ndaku pona ko éviter au côté du comportement en prière. Yoza wana kaka pona koya na église kotonga baninga. Yoza wana kaka koya kotala alata ki boyelelo alinga la kisabiso ni. Azele lamba alata ki onanga pe na kolata ngolobi na ko prouver. Yo bongo na Nzambe. Yo bongo na Nzambe. Nzambe asunga biso ba mama. Nzambe vraiment asunga biso ba mama église. Nzambe asunga biso vraiment. Nzambe asunga. Nzambe asunga biso ba mama église. Toujours finissa comme on a tout le temps. Toujours ça la que non Nzambe akende azala musika na biso na ba comportement na biso. Tant que toza na besoin na ye. Tant que toza na besoin ya Nzambe, mais comportement na biso ezo permettre tezo tinda Nzambe musika na biso. Na comportement na ti au moins na boye pas maman pasteur fait à l'attaque au comité ka ko ina maman pasteur ka wana po à l'attaque c'est comme maman pasteur a salité l'église quand il sous au baluka lobi que non maman pasteur a salité pour na yo lingi muto ya propreté l'église et comme ni onga. Please, ma maman, tu essaies un peu à changer. Tu essaies un peu à changer. Comportement d'abisso vraiment. Dans la milieu où tu as fréquenté. Tu affiché. Et logo wana qui non. Tu as sambi la nzambe à solo. Bon nzambe za na kati na biso. Et ça c'est que nous tous qui l'église mais tous finissent c'est sous comme moi et bien Nzambe de sous libanda. Nous sommes les humains à boité. Mais tant que tous fréquenter l'église, connaissez un peu toi baba comportement na biso ya mabeto bunda to tikabo. Et puis il faut qu'on y baka. Lipamboli ya muninga. Ezalaka temps ya Nzambe. Nzamba oki ko visiter muninga na lelo.
sepela na visitation wana. Moninga okiozala awa moni loboko ya Nzambe aleka te akende kotémoigner bozwi kaka témoignage na boye kobanda koloba a témoigner ki alobaki boye. Mais il y a témoigné c'est vis-à-vis dans Nzambe na ye. Comment est-ce que yo kozwa témoignage ya moninga obimi nango libando komi olobalo? Tala ndenge ozopusa Nzambe musika na vie na yo. Mais oza na ba problème place oza. Oza na ba mikakata mebele place oza yo maman nazoloba na minute oyo. Obandokanga bandoki pamba ya na vie na yo. Oh, yo moko za ndoki ya vie na yo. Pour comportement de zo permettre te omo na loboko ya Nzambe. Toza ba champion na chouchou na kati église. Toza ba champion biso ba maman. Apo ko solo na muninga osekisi. Moi maintenant lorsque na déjà Nzambe na nga ndenge utiliser anga, so na sentir babiloko wana. C'est juste bonjour avec toi et Sylvie. Parce que na yebi déjà que no olingi nga ite. Na kosola na mi parce que tant na kosola no dans na tio mukongo boy, o tienga na se, o banzo tonga. Tozo kende wapi? Tozo kende wapi? Hein? Tozo finisa ka kombo Nzambe tout le temps biso ba maman. Biso ba maman to kenda ka église qu'on arrête un peu ba comportement les autres permettre te zo kumisa kombo Nzambe te. Tozo un peu na rail, tozo na rail. Groupe na l'église, ba numéro 1 ya matongi. Ba numéro 1 ya koyeba kama bakambi. Tiko kotonga na kotonga, moi ça epesa nga air moko na comprendre te. Pourquoi toi tu quittes chez toi, au continue na groupe moko ka ya kotonga ka. Hey. Nzamba sunga vraiment. Nzamba sunga. Nzambe maman asunga biso ba maman ya église. Tolingani te, on ne s'aime pas dans l'église. Or, tozo sambe la corps du Christ moko. Oh, biso ba maman de Tokyo sungata mosali na Nzambe ou to bengi peut-être pasteur. Au comportement na biso, et ko poulier down. Et que pour Moussa Nzambe down. Basa Nzambe bazote, c'est comme si bazote à te. Je sais pas ce qui vont dire tout batte à bison ndenge ni poto changer. Basa Nzambe ba machaka ba mote ba lobaka, batte à kabiso butu lokola moi. Mais on ne change pas. Ce qu'on a zomi tout nezalaka nini? Ezalaka nini pezala ba maman o bango bayaka ka na église pona ko pull back down. Ezalaka nini? Mais jour kanda ya Nzambe ko expose e ko kitaka po expose bino na ndenge ya mabe. Ezala passe. Ezatan ya biso ko bongwana. Biso ba maman église, biso ba maman église. Nous sommes de mauvaises. Tozaba mabé. On n'honore pas le nom de Dieu. Tozo tombo la kombo Nzambe te. Tozo salir amour. Tozo salir. Nga problème elekela nga ko inaka mutu dans les vins comme ça. Comment est-ce que nga okiko ina mutu kaka boye kaka na ini mutu asalinga eloko te. Na ini. Muninga koti na église odongoli for nothing. Odongoli muninga. Wala peut-être ceux qui osa na kutu na service mo osa kutu ceux qui na yebite osa na musala moko sala rappel l'église wana. Tamso kambaka ba maman, tamso sala ka ceux qui musala nini l'église. Mais tu n'aimes pas les gens. Entourage dans la carte église, ozo linga bangote, ozo ina.
esalaka nini nga vraiment moko nasola okutu na mosali ya nzambe moko alobi mama omoni eloko ozoloba na okobela liboma tokoteya oyo akoyoka ayoki oyo akoyoka te atikali bomuka ye na nzambe na ye parce que il m'arrivait des fois nazovanda nalobi nzambe mpona nini na etonga na yo tolingani te mpona nini na etonga na yo matongi eza mpona nini na etonga na yo baproblème par-ci par-là mpona nini na etonga na yo kokosela bato na makambo mpona nini na etonga na yo iye bajara baproblème nyonso na etonga na yo samteme banda kosala nga neti liboma na motu parce que nga moko nazomitala nalobi naoki okende église kokende kosala moninga mabe te naoki kokende église kokende kotonga moninga te naoki kokende église kokende kotala moninga alataki nini te naoki kokende église kokende kolakisa elamba nalataki te naoki kokende église kokende kokota na bagroupe te mais pourquoi nga nazomona babiloko oyo c'est qu'en conclusion, on a dit deux semaines passées, lorsque Père spirituel Nanga, il avait parlé sur les comportements de la vie au bateau. Et ça facilité pour changer une personne humaine. Et ça facilité. Maman Nzambe kato. Biso ba musu to komi osenga Nzambe. Tozana biso mitema munene te. Pesa biso mitema minene qu'on supporte tout ça maintenant. Ok, oyami no muninga bien. Tu n'as rien. Oza ntana penser moko mabe na été. Osololi na est très bien, mais il y a ça ini yo na ndenge moko impossible, éternel, le Dieu des armées. Eza nini na kati na biso bato. Eza nini na biso ba maman. Tozo tondisa église. Mais tozo tombola comme Nzambe wana te. Tozo pull down kaka. Moi maintenant je me demande. Na komi kaka na église boye. Je suis une personne humaine na okiko boya te. Ok, vous avez peut-être une situation où vous traversez peut-être une église wana que non, balobi boye oui, on partage to solo ni bien na ndenge ya bien. Na ndenge ya bien. Mais na ndenge ya kokondamner te, ya kotonga, ya kosalir, ya kobebisa, ya koloba. Non. Na niveau ane komaka lisumu. Okomona muninga zo ya kuna, ye wana zo ya kuna. Nini, tu as l'église. Nga moko conscience na nga lobaka tango nakendaka église, na lobaka Nzambe na ngai. Na omona na nga mutu. Ata nasololaka na ye te. Ebandanga ndenge nini na ina ye. Ebandanga ndenge nini na bandaka kocheke vi na ye alataki nini lelo. Nous les mamans, arrêtons, connaissez un peu d'échanger. Biso ba maman, connaissez un peu d'échanger dans cette église. Nous les mamans, tozo salir comme ya Nzambe. Tomi bengi basali ya Nzambe, biso ba maman. Tomi bengi soki pendenge nini ba titre ngo ya cette église tozwaka. Mais tozo tombola comme ya Nzambe, te tozo salir comme ya Nzambe na ba titre wana. Nous vivons plus dans l'hypocrisie, dans l'église. Pour la nini. Nous vivons plus dans l'hypocrisie dans l'église. Dans l'église, nous avons des comme bakwazo comme kotambola. Pour la manque ya bolingo. Pour la kopesa déjà accès na Satan et loko wana ya kochama tongi na kati ya église. Ya kozanga bolingo. Ya kotia division. Alors, ils sont vraiment tozu yango eloko na Satan ye nango biso tozu yango yango akomi contagier. Also tozo telemela ba comportement wana, je ne pense pas que peut-être lelo ba église ba poiso ekotambola. Kaka na
kati église nene tozana ba maman mona maman mususu na problème tozo sepela na passe ya maman mususu na za na problème moko ya to sololi bien eyemba talombo nzambe na ngai muninga kozala na passe ya oke botali ye par boteye maloba ya bien mais na mitema bozo yima na mitema bozo yima eza nini biso tokolemba te on viendra toujours ici na BBC tokoloba tant que nzambe a pointé le bitolobela tokolobelango on n'a pas le choix tokolobelango parce que totambola na ba ignorance totambola na ignorance un peu totambola na ignorance na manque ya connaissance peut-être oya kolanda BBC mpo ou bien olandi BBC mpo ah BBC mpo ya lobaki BBC mpo ya lobaki na yoka na matin na ngobé na o na lobeli a na analyse na ngana sale je ne pense pas que l'on a osanga ta batumi balemi sans to ba comprendre ba non la dame ici a lobi ya solo o mitali pendenge yo tambola kana kati etonga na kati église nzambe o bi tika na tika tozo kanga mapamboli na biso moko ba mama na kati église biso ba mama tozo kanga lipamboli na biso moko toza na bana na bandaku toza na mibali na ndaku toza na on a toute une famille. Famille na yo, famille mobali na yo. Wale zan déjà ba komba ya ngambu na yo. Ozo tika na ba komba ya ngambu na yo, oké ko luka na mususu na kati église. Mais revenons sur terre. Comment na loboko ya nzambe na kati na yo mbala moko pe nzambe azo peso conscience azo peso pe savoir et sa grâce et ça peut-être omi bengi ba bengi soki nani yango na kati église soki mama ya banani soki nani yango na je sais pas moi mais ozo tambola ka na ignorance ozo tambola ka na ignorance ba délivrance tozo leka ba jeune tozo sala mais tozo vivre kaka eloko moko wana siko to sani ou encore on arrête vraiment ya kosambe na nzambe to continuer kaka na ba vie na biso ya mabe ya kotonga na ya konini keno tozo na ba comportement na ya mabe tozo keno ko bata ba isusu na église non peut-être to tika kaka église to zala so kana mokili to vivre na songi to tonga na ka to loba na ka to pendeli ni yango wise bon que ba comportement na tozo na mon église to même mon église ba maman mususu ne bazawana ba ina kaka maman pasteur dans les faits ka ba ina ba ka maman pasteur maman pasteur asa binoni moi ça va maman pasteur ala tate okomika ko ima et moko plus loin makanisi ndenge ke na plus loin makambonga na nganga bozana chaki ya zo soma ka bilamba yesu bible zo episa biso nini so ozo ke nanda kwa nzambe il faut zana offrande na yo ngana yoka mutu azolo ba beso no mama passer na zolo atala tabu po ani siko soki alati te kaka yo suso ko balusa maloba no azola tate baba mbele bakoma obundisa ba mama pasteur na kati église et ça dit à quoi ngaya ko bolekela nga ça dit à quoi mais on sait qui ça est bien on sait qui c'est bien nga siko na kokaka te monde wana na kokaka vie wana te je trouve ça vraiment na loba nzambe za nini pour moi peut-être la monique no makila na ngamu tezo simbate peut-être un simple bonjour hein shalom oui mais ina muto comme on doit eloko moko lati na kati na yo apozo sekana yo nana okokelo ko wana te mais c'est ce qui se passe dans l'église avec nous les mamans ba maman passer ba mema ngambu na ba maman église hein ba maman pasteur ba mema ngambu na ba maman avec na biso ba maman église mitema mabe ozo ina ka maman pasteur dans les airs réunis makanisi ezani donc qu'est-ce que tu vois où ezani ni kaka apo
kosolisa ye bien. Peut-être na makambo na mususu ke oyebisi ye. Mais quand on joue là, sous maman pasteur CC. Biso ba maman église. Arrêtons, arrêtons. Donc maman pasteur mususu ba comment ba ko éviter ba maman église. Ba comment pesa ko éviter biso ba maman église. Pour la comportement biso ba maman. Au moins maman pasteur mususu azala ka abibenda na ye on peut ça mot andimi bien mais azo déjà idéologie azo banga comportement ya biso ba maman église les permettre té maman pasteur azo ebate axe confier na nani asolola na nani mais aza pe na choix té elle doit kaka ko solola na mutu nyonso mais akoma na ko banga wana aza lisusu fuite na kati na ye pona nini comportement ya biso ba maman ezo permettre té. Arrêtons, hein? Arrêtons. Donc, yo ou t'as non na pas na yo, oyeha ko tchaka hein? Ce qui en vous mettre ce qui n'y a pas d'église. Toi tu es là quand on a désordre de la carte église. Toi tu es là dans l'église quand on a ko inana. Hein? Koko c'est là quand maman pasteur makabu, bino ba maman église, biso ba maman église na micha parce que je fréquente aussi l'église. C'est na kati église biso ba mama tolinga koyeba ndenge nini totiki makambo na biso ya ndako na biso toyeba koyeba ya église ya bataki ekitaki biso ba mama ya église. Mais tu sors tu quittes chez toi ou une église sambela nzambe na yo et si tu rentres chez toi à la maison carrément olinga yeba ici sur l'église na sese nini OK nango wapi ah dila moko pesa nga kanda moko vraiment nazo comprendre te. Mais lorsque na solana mosali nzambe moko ayebisinga que non, c'est pas facile de changer une personne humaine. Na comprendra que non, une personne nature ya muntu ya nature, la nature d'une personne humaine, eza facilité pour nous changer en haut. Mawana nzambe kaka ezali kolona biso. Mabe makasi. Oh my God. Nzamba limbisa bino je base limbisa biso ba maman ya église. Na pesi ba maman nyonso. Partout dans le monde, ba ba fréquenter ka église, ba sala la musala nzambe na etonga na ye, na pesi bino nyonso ba mbote, ba courage, connaissance seulement de changer. Tobo ya babiloko mususu l'église oyo ezo permettre te que non to mona loboko na tozanga komona loboko na nzambe to essayer à côté la biloko mususu oyo eza bien te qu'on arrête vraiment na komi na suka ya émission na biso toza n'oubliez pas toza sur BBC Mpoyi TV ce que vous allez pembala la liboso na yo au kota ou encore otala ngai. C'est juste OK, juste à droite, tu appuies sur, tu t'abonnes hein, ou s'abonner. Tu appuies juste à gauche, croche la notification. Une fois que tu as lancé l'émission au Rataka, notification. S'il vous plaît, essayez de vous abonner, partagez mes émissions, commentez, aimez. C'est au moins ça. Soyez bon, Monique et non. Vous avez peut-être un sujet moko lingo kabula ou lingo partager ou qui toutefois peut kobenganga mon numéro est toujours affiché wana to sololi so il pose na besoin les émissions nanga je suis là tu m'appelles on va parler ils ont un problème te na pesi bande nyonso merci ba bazo support ngai na pesi nani team life team chat bambote 4000 heures de vie na pesi bino bambo tebele Clarisse Yemansai na Irlande ma gros bisous na yo esika oza je sais que toi aussi tu es en train de partager mes émissions
Et ça bien, ceux qui ont continué en gros, Clarisse et Mansa, il y a Irlande, moi, na Irlande. Bah, gros bisous, classe aux arts. Bah, gros bisous. C'est au moins ça. N'a qui les donne à l'issolo, il y a pour l'oublier là. Biso, ma maman, comportement de biso, na katia l'église. C'est au moins ça, vraiment. N'a pas si, nous avons merci. Na inspiration, mon qui a fait ça, je dis merci à mon Dieu. Je crois, à Robandaka, à multiplier. Inspiration à c'est ça, je salue tout le monde, je vous aime bien, vous êtes sur BBC Mpoui TV, abonnez-vous massivement sur ma chaîne, partagez mes liens, commentez, aimez, c'est au moins ça. Alors, tout mon ami, prochainement, je crois que tout le monde a dans 2 jours, parce qu'on est là, on travaille de Moussala tout pour nous, on est là. Alors, je vous dis bye bye. Je vous dis bye bye.